à ça respect premièrement. Au monde dit respect et foutaka. À respect à faire bacra, il y a moins de football quoi. Respecter. Non, le bas monsieur me dans la vie Patrick Beckham a un respect. Mais Patrick Beckham Azandoki na musala. Beckham a diable a tourné filmé, il y a solution. Donc a dit que ma collègue n'est tout musika pour ma collègue n'est tout. Moi je tourner clip na qualité à clip il y a film à solution. Franchement Pas tout égal. Azate bandeko na ngai pe ba musicien courage so bimisi eloko bapesi yo rapport ke eloko ebandi na kobeta te kosilika nano te kosilikela mpe baproche na yo te créer bastratégie oyo okoki kocréer. Patrick Beckham aleki papa ya biloko boye ya moto ayembaka oyemba misiki tokocomprendre eza te okwa niama wana ayemba misiki okwa moto olela oyemba misiki okwa moto olela lotre nani olingana ntanga kombo Kimbangu te Angola na maboko ya Patrick Beckham batu bayaki liboso na ye bayaki na fata de respect batu bayaki liboso na ye basangaki respect banani wana kota komona bango bafulama aba mise bautika na Villa Nova basangaki respect na population baye kopesa population respect te Patrick Beckham mingi asona biso bafanatiki na ye. Patrick Beckham a bête à musicien belé n'a pas fleur. Vraiment c'est quelqu'un a bête à musicien belé n'a pas fleur. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup chanté, qui a bien chanté. Donc ses chansons et bête n'a pas. Ça aussi on va dire Oyogi Books. La fabrication na Patrick Beckham au senti qu'il a lingé na bolingo solo. Ozomona. Na filé pe arabe. Non. Et ça ma musique ozomona. Biso kutu ne to lingela musique to lingala ba bebana. Oh, on est ça là bien. Depuis na filé na communication ba bebana yo sepela na. C'est du wenge. Oh, c'est du wenge on l'esprit wenge on. Et ba yo mona esprit wenge za ndeni. Patrick Beckham leader ya ba jeune. Muto ya apesa valeur na ba jeune ana likolo ya wera. Patrick Beckham na likolo nani? Likolo ya wera ensemble igwe. babimisi album ezoyokana te ezobeta te banani wana banani babimisi album eyokana te mais bakolega Beckham na 3 semaines 1 mois passé bazoboka baplan ya terrain ezobeta api yo donc comprendre que artiste aza na succès na ye na Luanda Beckham aza na succès abotoli beta mususu batu mususu oyebi bino filale ala na succès amakasi na kati ya Angola mais na Luanda bakaboli batuna Patrick Beckham jamais Beckham akangi Angola mobimba po Beckham azofiakola afiakola nani Beckham makambo afiakola nani oko yebi oyom dozoloba tolo pona ngai Patrick Beckham akanga na Luanda mobimba akanga Luanda mobimba kweti kwe Patrick Beckham ango le doit lundi plein à craquer le roi concert mais concert le roi Patrick Beckham mazawa te donc les mettre on l'équipe bango tout surtout ba misa tout balongwa Villa Nova basala ba orchestre na bango Patrick Beckham l'équipe bango nyonso na musala. En tout cas félicitations nze monoso oyo kanga to na déception mobala boyo lelo soki Patrick Beckham makam nyonso makasi. Ouais, courage kaka. Atika nde kolanda biyoka batu. Asala oyo mutune zo boulé. Akima ba polémique ezanga tina. A constater na musala na ye. Déjà début eza bien. Kimbangu te Luanda mobimba. Angola mobimba. Eza Beckham. Angola mobimba Beckham akangi. Donc atola le zolonda Beckham na Beckham. Donc suka.
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura une émission de Bino Bolingara Mingi. On est sur www.idologie.tv avec David Ewembe. Nazope Sarah Maramundenge Zalaraponem Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Ewembe. Dans la Sarabino, on a bêté la Rabino Masolango, Nenge et les Garanamboga, Oyo, Maram Nazolo, Papi XXL, Aye Bibo. Maramesa Malamboga, Oh, sorry, David Ewembe Zate à Waya. C'est les Camerounais ont la sensité. Non, les Mobutu, Zalara, David Ewembe Sala bien, Babos Nangato, Balinga Mingi, pile le top déj. Zalara, David Ewembe, Ben Willy les Gabonais. Mon vieux à moi, merci mon vieux. Parle du sens des guerriers. FCC Mobimba, Boudik Matadi, pourquoi pas na Trésor nous la banne, il n'y a pas l'encale, Botelema. Pour notre trésor, l'actualité nous oblige à remettre à l'isolo, il y a Patrick Beckham. Ouais. Lelo, il y a sortie officielle, il y a clip, il y a titre, il y a solution. Donc, Bimi Pena Lelo, Banangola, loin de Mobimba, tellement Balingara Patrick Beckham. Basangani Lona Gimbango, Payati, Amezi, mixé ta section musique, Trésor Bakala, Oliver Akiala, Marambo Lingarango yote, et Dimetre Yoyo, Moussala. Donc David Ewembe na komika siko. Toko tanakati total, déroulement pour les olégandegenin. Est-ce que solution, bana Luanda, bamonyo ndegenin, basepeli nango, to basepeli nango te. Derrière la caméra Chika Bosango, Zalara na David Ewembe. Et que ça la bien, tout le monde a kati non du Mobutu, c'est fier. Tout le monde a kati village Mbesi. Village Mbesi. Ah, tout le monde total à non l'uni, mais Maramba Patrick Beckham. Par rapport. Balingara na mbora oyo. Potoko c'est la marabouté, la télévision. Et internet mokili mobimba. Donc toye tonlingi koko c'est la mutuli kambouté. Topesa musicien moko ba pourcentage ba point pendant que ça makambo yango te. On comprend. Biso il faut to lobaka vérité. So album ebeti album ebeti. So album ebeti album ebeti te. So nzembo ata single ebeti. Héritier par album ebima. Après 6 mois, 5 mois, nde album ero kanga ndenge kangi koto. Donc bandero langai pe ba musicien courage. So bimisi loko. Ba pesi rapport que lo rebandina robeta te ko silika non te, ko silika la pe ba proche na ote. Créer ba stratégie ko créer pour résultat y album ezala favorable pas na yo et puis pas ba mélomane nyo soto bimisi. On va comprendre. To yeboye ola barbecue. Patrick Beckham na kati ya mboka o balingaka ye. Taneti masalanga wala kuna. Patrick Menaya me badala junior mabanza wa masama wala ba masalanga. Ba ye badala ba vrai Patrick Beckham. Mais photo ye ba peke na kimbangu na minute oyo e pa ya sœur oyo, pardon, mère oyo tia Mbesi. Et dans la gas nango. Attention ya pamba, neti par exemple show ya defao. Na ndima ba junior timba te po salema mikolo mère alobeta ba plein na ba plein. On va comprendre. Donc na zondi m'appelle Patrick Beckham makasi te po salemi epati ya Mbesi. Donc comprendre que artiste a dans succès na e. Na Luanda Beckham a dans succès. Aboto libeta musu batu mususu. Obibi na finale ala na succès makasi na kati ya Angola. Mais na Luanda bakaboli batuna Patrick Beckham. Comme si qui manque comme ya Patrick Beckham hein. Obi que Diego Batera za rasuna bina filete. Alaki poids lourd et pas bina filé. Madame rasuna bina filete, il y a pas Patrick Beckham. Dark Production. JC Dark Production. JC Dark Production. JC Dark Production. Et JC Dark Production, il est comme ce soir. JC Dark, merci papa. J'étais heureux dans cet album, je n'avais pas fait de chansons, j'avais écrit des mots qui valaient des chansons.
André Kabalo. C'est pourquoi c'est pour que nous avons la maladie de s'enfermer. Pourquoi c'est pour que nous avons la maladie de s'enfermer. DJ Aigle King. Et de là pour le cas, le prochain amène à Casa. Maître Kawashi Noir. Maître Kawashi. Le pétrolier, maman elle a démarqué la héritier pour ma douche congolaise. Mutuba yemba yemba, mutuba boira boira. Yeyo. Et bonne nuit. Bonne nuit, tu as fait de bonne santé. Belle santé qui tombe. Présence nayo na barbecue ya Patrick Beckham. Le lieu d'attraction officiel il y a Zembonaye solution selon yo. Au moins on est c'est nga na commentaire lobate parce que déjà batwase belé. Et ça d'ailleurs réussite totale. Félicitations, coup de chapeau à Maxa, ça je trouve ça malamu et porté fait bien quoi. Par rapport à ce bango, c'est pas une te banse mon nyo c'est bien. Et ya kitoko, asa neka promo maka c'est ça bien. Non d'abi faloba, non d'abi faloba. Héritier voix ma douce congolaise yé yo bobo na awa. Ben vraiment, so sali constamment boé. Artiste le rôle à Patrick Beckham abimi mais subitement tout le monde bino ba grand surtout pourquoi il pas na qu'est-ce que vous avez vu pas Patrick Beckham oh bino tout bon s'accrocher na bon ceux qui sont accrochés pas na parce que asa musala malamu oh ça ka important la vie mutu asala bolamu po batu baya lokola asa musala malamu yango na penda biso pe to pousa pemene puis asa respect premièrement au monde respect et foutaka a respect faire bakra yango na fouté bolamu quoi ba respecter te non le ba monsieur soutenir na lobi yé Patrick Beckham a respect Patrick Beckham a respect moi tu m'as dit bonne nuit ya bonne nuit bonne santé Pepele le dilofini. Vous avez confirmé la barbecue et à Patrick Beckham. La solution, selon yo, ouais, clip ça va. Donc, comme tu dis, on n'a pas un pambaté, mais si tout le monde a ni beau, c'est que c'est rien sali. Clip à Patrick Beckham, déjà la qualité 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais, courage, kaka. Atikande, Kolanda, yoga, bat. Asala oyo oyo mutune zo kule akima ba polémique ezanga tina a constater la musala na e déjà début eza bien po et bande logo eza bien biso ezanga sima na e humble na e na respect na savoir faire non Patrick Beckham aza humble savoir faire na ye bamisa msusu bazala makambo ala ta bamisa msusu bazala nango te bamisa msusu wale mpoli bazala nango te d'abord respect à humble à ça bien
donc ntango moto andenge wana aza tokozala pembeni ete pwani wa napesi ya mbote ya tro na bato naa na bango awa naa na formateur de boss Nico Kai naa na chef Francisco naa na Augusto donc kaka bango kwa na mbote ya tro na bebe na nga Liona ouais Lionini tala quoi clip ane eza la qualité mpona qualité na ndimi namonana te eloko yesinga natali clip nayoki félicitation ok liboso kende ma liboso conseil nakopesa Bekam eza ke asepelisa motema na nga comprena ke poto eza pe cimetière ya bamusicien akima te azonga osepela na ndenge akenda poto azonga kini nde makambo de yango parmi mpe ya biloko esinga awa mpona félicité na salue Livingston le brésilien na salue Jimon na nga na Paris na salue mpe madame na nga Ginette Bentole Oui, les patrons de la salle. Les patrons de la salle, Nico Bell, formateur de boss. Patrick Bekam osali bata Luanda nini na oyeba mwawa ya bachinois Boloit ici bonsoir na Congo partout dans le monde maître boni santé bien calme lelo Patrick Bekam abimisi solution ebimi lelo otali yango nano natali yango déjà mingi bongo kaka natali yango oyo eza staff chinois noir nga aza président ya staff chinois noir moto ayembeli te moki basket de commune wana pena ya biso ya banda na Congo lokise ya commune ya bacommune to de commune wana vie tozala na ye asa matata Patrick Bekam leader ya bajeune moto oyo apesa valeur na bajeune aa na likolo ya wera Patrick Bekam aza likolo nani likolo ya wera son igwe donc Patrick Bekam aosalela premièrement respect na bafanatique nde baloba yango pena alandi likolo ya Congo wera son kaki yangola oyo esili na bona biso staff chinois noir bafanatique mpe su ya wera tosoutenir Congo na biso Patrick Bekam tili fobo toza na ye pena sa matata osoutenir Patrick Bekam tili fobo balobi na ministre oyo Kimbangu Mobimba ekomi na maboko ya Patrick Bekam eza ya solo Kimbangu te Angola na maboko ya Patrick Bekam bato bayaki liboso na ye bayaki na fata de respect bato bayaki liboso na ye basangaki respect banani wana kote komona bango bafulama bamise bautika na ville ya Nova basangaki respect na population bayaki kopesa population respect te Patrick Bekam mingi aosona biso bafanatike na ye ke mbongo bango balingi mbongo mingi ke bafanatike bazwa mbongo Bekam balingi nde bafanatike oyo staff chinois nord maso mazali Angola tombe yango eza te conseil mpona Patrick Bekam conseil na pesa Patrick Bekam lisu ya maître Patrick Bekam na solaka na oyo maître
karadi chinois noir nasololaka na yo respect oyo ozalaka nango wana olobaka tout le temps olingi mingi succès ke mbongo yango nde bongo continue nango linga mingi succès ke mbongo succès eyaka na mbongo mbongo eyaka na succès te bango bozwaki patron bozwaki boss bozwaki leader yo ozalaka Patrick Bekam lisu ya maître zalaka na respect oyo oza nango angola maboko soki okoya boye okosentir ke koloba nde te misala okomona misala ntango oya boye osentir ke te bato baza nde bastaff chino na bachino basala angola ba bato ya misala nyonso na facilité oyo bata bilembo toboya te oyo bata bilembo toadi chino noir yeyo tosala maboko Patrick Bekam lisu ya maître nasololaka no tout le temps zalaka ndenge ozali otushikele mbatable azali bambote na bapesaka na chine ete buyika mwasi ya karli chino noir bebe Givette bebe longue vie baleki nanga na Congo Christelle ya Mado ya baleki ya Mbuta Grotofa samalata maître chalet chino noir maître lelo ye mo aza milobelo. C'est vraiment soki na tie commentaire na kosi nyonso kitoko soki na tie commentaire na kosi nyonso kitoko eloba vérité nayebi si yo eza mpona villageois te eza mpona villageois ezaka teke mpona villageois mais nyonso eza kitoko na Patrick Bekam nyonso ezomarche kitoko biso toza délégation Luanda oyo lolomi lolo chinois noir délégation Luanda nyonso ezomarche kitoko bachanson ebimi oyo en tout cas oyo ezofaliar eza te donc oyo ezorate eza te bon ya kobeta lisolo mbanga mpasi po Luanda na minute artiste moko te ya jeune talent lokola Bekam akobeta lisolo po biso tozalaka awa ya chaque Luanda eza tombe mpona Bekam Luanda eza tombe mpona Bekam toza mpona Patrick Bekam soki tembe bilili eza botambwisa ngo botala bon Patrick Bekam emo mpona ezaka ke te en tout cas mosala ezokende kitoko afortifie kaka makasi azala makasi na travail makambo ekende kaka bien en tout cas mosala azosala tosepela nango afortifie yango esu makasi koleka toyebi ke oyo asali oyo akosala koleka oyo tozozela en tout cas afortifie makasi vraiment ya koloba yango wana napesi mbote na mama abota lolomi lolo mwanza chinois noir mama pasisadi mambote papa ondo na famille mwanza mobimba bambote na bino Nadia Dangola esika motema elalaka babi Divina mama Nadia Dangola ya en tout cas bébé Divina bébé Android bambote pe na staff chinois noir mobimba on est vraiment ensemble un temps pepele ndenge twena toloba ke esalela na qualité pe na propriété na public masolo bango ba public oyo bakoti na bango awa eza mpona bar oyo ekotaka bato eza solo non jamais baza Patrick Bekam te non jamais si toye ezaka uniquement mpona Patrick Bekam sans Patrick Bekam toye te ya d'abord etondi mpona Patrick Bekam yango ya okosaka te biso okosaka te donc de ma part nga napesa comme conseil Patrick Bekam azali œil du maître ainsi vu donc il a vu elakisi qu'il faut obongisa makambo nyonso ya malamu azala humble tosepelaka na ye mingi mpo azalaka humble respect aza koko ya wera nsoni mwana ya Fabrigasi seke banzela tu mpo na ye eza ya fungama ngana l'élève du maître yango mpona olasova l'élève du maître tosoutenir 10 ans de carrière ya maestro Fabrigasi Villanova toujours l'élève du maître félicitations na plein oyo ebesi na tia mbesi estafa aino campo bien cher aino campo aye so pra Patrick Bekam bofala match comme toaki bien cher Patrick Bekam azalaka na label ya Fabrigasi donc ce n'est que normal tomona babilongi ya ba LK7 na kati pena ya barbecue ya Patrick Bekam LK7 bonoit ici David Wembe bonne santé bapala nzambe azobatela présence en villageois na barbecue ya Patrick Bekam el du maître solo le barbecue ekende ni barbecue ezokende bien félicitations na Patrick Bekam el du maître ye moko moni
plat craqué, rien à dire, mais on va belé ça té. Des fois té. Ah, on a titi d'apatois, on a titi d'apatois adopté déjà de Poukala. Moupe déjà. Clip à solution, mon nom de Hey, Patrick Beckham, félicitations, bravo. Très bel clip. Ça va à Paris déjà. Dans les lits, il est de mettre des clips à Kitoko. Félicitations vraiment. Courage, je suis ému sur ma village de Wanasimanayo. Nous allons soutenir de près de loin sur le monde déjà. Et le 0-0 d'un fabricant, tu sais que bah, tout carré. Ya, Patrick Beckham, continuez à boy. Continuez boy. Ça la pour le bien. Yo déjà, on a formé pas patron. T'as qu'on a lu sur mon condition, mais on a plutôt bien. Donc, merci beaucoup. Après, c'est un étudiant Picho Boussol, Platanzanja, je me sens bien vanga. Namoni Nondi premier, meilleur frère à toi Nondi. Namoni Bodi Mbambi, jadis c'est Yale, Christian de Corner, CG Yves Mouyoulou, Gina Pemef, héritier Sinam FBI, Austin Charpin, étudiant Picho Boussol, étudiant Picho, Rodrigo Mayamba, Hervé Bamana, Joski Kachongo. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Nous avons Abdul Obama, il est un soliste. Mais dans le raté, on a moi partout. Abdul, bon dia. Papa la Kitoko, non, de salam alaikum. Arrête en barre. Comme il me semble dans le micro. Problème est dans ça m'a facilité. Déjà, ton lobaté, santé, tout le monde il y a un temps, ça m'a facilité par Nayo. Abdul Obama, Patrick Beckham, barbecue naye déjà. Nakata ngola par rapport à Nengo Yebeli Makam, pour Nayo, au moins les gardés. Ouais, premièrement, on félicite l'album La Kitoko, album vraiment bijou. Quand on a vu son mot, on a vu son donc. Batutu Baebiso Abdul Obama Bimi dans le roi de la forêt. Donc sans le roi de la forêt, on a l'obaté. Mais étant que Bana Bakoko na biso ba solo la bien ba sama bien pour faire savoir lumière. Pour le roi de la forêt dans chemin de la lumière. Donc il y a moi le présence na nga ba bengsenga pourquoi pas. Mais tout le monde a dit na filer olongwana e azaki pembeni ya le roi pe moi trop. Et pourquoi Patrick Beckham a bénéficié dans côté? Bon, exactement battant le roi de la forêt Koko na bango. Le temps au moment dans l'important à Goya on doit aller vers la lumière. Azan a un temps belé le roi de la forêt. Comment on a lumière? Non. C'est ça que non nous t'a poussé ni pembeni ya Koko na bien mais tant qu'on pousse on a pas ça là. Enfin, un incident. Biso doit aller chemin de la lumière. Ayagara doit lumière. Marambo matali sous. Est-ce que la tindika chakal ya maestro te po fabuga te to rara na batindika chakal moito. Alinga on alinga. Non. Fabregas kota la Fabregas na Patrick Beckham o senti que alinga na bolingo solo. Ozomona. Na Philippe Zara. Non. Et ça m'a musique, ozomona. Biso kutu ne tolinga la musique tolinga ba bebana. Oh, on est ça là bien. Depuis na pile na Fabregas ba bebana yo sepela la. C'est du wenge. Oh, c'est du wenge moi l'esprit wenge moi na. Ba yo mona esprit wenge za ndeni. Tu wenge za bebana nde. O bebana makamu nyosa motema ma bebani na wenge. Ah, yo ya ma ngote. Donc Patrick Beckham, album là qui t'a pour se faire une promotion kaka kolemba te protéger pas l'émission mobimba pas bima bon on a biso pour la lobelango et ça qui prévoit bima lobby le 25 mais le roi de la forêt tant que stratège ba lobby et bima mama on a clip dans le 20 février to bimisa générique la biso protéger pas pour ngama pour bon besoya le chancelier de Werason président Lutumba, Ig Malongi, général Nabiso, le chancelier de Werason, donc le président, il y a le chancelier de Werason, El Angola, quoi, la personne va bisou. Le Koumou, le Koufa, on a Koufa Pongo, on a héros, héros national à Wenge. D'accord, héros national à Wenge. Ok, décembre, voilà, trésorier à Wenge, Moutasi va à Wenge, Yéyo. Na présentation déjà il y a des santé. Santé pépélé. Santé ma pépélé.
boni basanga wenge mamu nyonso pepele abisinga wenge bokwei ese wenge kwela roche nazomona ndenge bwasuna makambo te wenge mamu ezaka biso wenge nde nayebisaka yo nyosaka biso kisi boni Patrick Bekam bosola bien na wenge te ye ma nde tolongola mutu wana tokomona ye mutu wana ye kasi te bina file oyebi te tolongola bina file tokomona Bekam Patrick wenge bakata bina balingena boyinenga te makabwakanga bakata bina file makambo na ye bakomotema na ye babiro na ye basuse bende aza komose ke force abina biso album ne bibi biso topilisa mboka o mpona bina file ebi te tosala badanse mpona bina file ebi yango te tokomake soki wenge ye bakotia bina file ebi yango te siko batia muse pwani mpo ye solo mabe topesa yo te tozala bengra te tozala bengra te l'ingratitude condamnable bina file topesa ye en plein na mboka o wenge biso wenge mpenza ezalaka soto ye bakotia nte babina file soto ye tosale badanse ya biso nde ezalaka boye eza ye te ya biso ezalaka biso patia ya biso tofula yango na ndenge danse na ye mpe sikoyo tokamwe ye abwaki malike fo afula biso ndenge ekendaka te tozana nyonso mpe intervention ya Papi Bahilo comme étant journaliste et analyste. Papi Bahilo boni ça va non dit le premier Camero le premier voilà le premier Talarara voilà bino moko boyebi Papi Bahilo barbecue à Patrick Bekam oyet au moni yango ndeni. Voilà, nous devons être là parce que nous sommes censés contre défendre la presse et puis les Kanamboka Fobiso Salawana Yamoto Tozabena Awa donc Banatsangu tout moi ce que j'ai à dire merci à Banatsangu parce qu'ils sont très organisés. Bientôt là parti à l'événement Banatsangu mais ils sont là. Banatsangu va soutenir Patrick Bekam. Moi on a benga yo mona Banatsangu bazalia makasi donc na sepeli parce que ne pas soutenir Bekam ne peut pas soutenir Ibouba Chanyenge donc bazana biso longo vraiment rappelle mbongo Banatsangu te bango ne ba omoni Angola nondi yo ozala muto kanyango na makambo o ba bengi balabala de luka mutu de porte à porte Banatsangu ils sont très nombreux ici et puis baya tongo monta so ina bachiki bamba yaka na bango to bazala bena wa bi bango balera mbongo na bango yo na bien elo ndina wolo bala Patrick Bekam par rapport ya évolution na ye lelo na kati ya monde musique. Oui Patrick Bekam moi Papi Bahilo ce que j'ai à te dire il faut respecter ma fan o nyoso moniboy bato batoni bo pona komo na yo donc respect wana na considération wana il faut yo ore ba pe ko respecter bango sala musique na ko kota na makambo ba baloba kité ba sala kité mais quand on évoluer ndenge ka osali kena na bongo et puis ça ira de l'avant. Merci beaucoup Papi Bahilo tout ensemble merci beaucoup moi la tsango moi zali kama loba wa tunaye mo bien se présenter bonne santé la santé ça bien ya comme on a appelé Kenny Mbuta yanga plus na oso na bana ya masina propre bana masina bosolo to soutenir Patrick Bekam biso to soutenir ya parti à Luanda biso to sawa ba base za awa Bekam mo wa yebi titana zo ko ya Luanda biso to ya makaya kadema et la rapepele qui fait la bonoïde ouais David Wembe bonne santé ouais temps normal ça sera confirmé la barbecue le lot est là sortie officielle il y a solution bimi lelo selon yo jiseda muta oyoke ondeni te Patrick Bekam a bête ba musicien belé na bafle vraiment c'est quelqu'un a bête ba musicien belé na bafle donc c'est quelqu'un qui a beaucoup chanté qui a bien chanté donc ses chansons et bête na bar sans osenga on va ni pena oyoki books oyoki jiseda solo je jure Dieu m'entend parler. Donc todo yo ka musique ya Patrick Bekam na bar Santo Senga yango. Bon miseni bo avant yo ka fo ba senga ye. Ah ba miseni mususu ba pire na bango batuka ba na Luanda mais Patrick Bekam donc as artiste moi là remarqué na Luanda. Donc nzembo na ye ezo beta de tous les temps. Ba lobi ki mango la minute ko bien Patrick Bekam c'est solo. Bon mon ate babi les images parlent. TV la radio té David Wembe. Bon mamweza ozo mona ngote.
makambo eza awa ozomona yango te kimbango ezwi makambo ya boye ezala te nga nakomisa ye te nga na producteur mais nazoloba oyo eza réalité nga na fanatique ya Patrick Bekam te nga na producteur mais c'est quelqu'un qui a bien chanté qui a bien fait son travail donc nous sommes obligés ya kobetele maboko conseil oyo nga na kopesa ye akontinue kaka boye ndenge boye na ye polémique donc aza ndenge garçon sympa tolingi ye azala boye donc conseil na kopie kaka yango wana mbote na oyo napesi na Sarah Mena Diakano napesi mbote ebele vie na ngai Nico Kai le formateur de boss napesi mbote et napesi mbote na vie na nga Pajo Musinga monnaie locale. Ça va? Ça va très bien. Vous avez la barbecue à Patrick Bekam, c'est là et les Galéni. Pour nangai, il y a kitoko makasi. C'est là que le président, donc il y a bien makasi. Kolia, komela ofele, donc bien makasi. Nathalie, oui Nathalie, en tout cas très kitoko. Elle a qualité bien. Image, nyos donc très kitoko. C'est pas le makasi. Le Galéni on va pour la Patrick Bekam. Pour nangai. Pona ngai na koloba na Patrick Bekam a continuer kaka ndenge kaka abetaka a continuer po biso awa na donc pona ngai Patrick Bekam akanga na Luanda Mobimba akanga Luanda Mobimba kwa tikwe Patrick Bekam oui Patrick Bekam akanga kaka kimbangu Luanda Mobimba kasenda kako partout akanga na ville na partout pardon toi partout na pesi mbote na motema nanga babi Enzo aza na Paris na pesi mbote na camarade nanga Lisa la Katanguez na pesi mbote na staff nanga les éclaireurs de Luanda les éclaireurs de Luanda oui les éclaireurs biso bato donc éclairer Luanda Mobimba na nini bozo éclairer Luanda na nini na nyonso na nini bongo na beauté selon toi barbecue Patrick Bekam ya réussira kaka eza pena chez eux plein quoi eza pena plein partout à Salara ezalaka dégâts eza dégâts ya makasi atoka Patrick Bekam félicitations félicitations par rapport à génération na ye a pena réussir elo nakoloba Patrick Bekam ko changer te salaka yo banzembo salaka
modifier les sous, donc fortifier sur ma casse. Donc on a les copains à l'écolo. En tout cas, félicitations. J'ai mon soeur quand on a la déception mobile à Boyo Lelo. Soki Patrick Beckham Maramnios. Ma casse. La petite montée. Na papa moi na Eric iPhone dragon de la monnaie. La petite montée na mélodie miel la sirène. Maman Nganga Luanda présidente na biso les éclairants quoi. La petite montée na ngai pas comment na Chancel Mbunga, Jessie, vice-président à Solori. Dans la petite en mode de Charlène Moussoki. Dans la base na ngwana quoi ya Luanda. Ezoke kitoko makasi eloko to alobela te président yo mona. On se retrouve pepele na ndule na kolia na komela ya ofele. Clip kitoko clip benda ba félicitations belé l'artiste clip na yo biso kitoko makasi. Ouais mon frère Beckham ndeka to sololaka zalaka no zalaka ba respect na yo toujours. Donc continuez bongo ko changer te oya sololaka toujours kitoko na téléphone ko benga yo donc au quoi que ça va jamais évoluer bon respecter ndenge respectaka ba oyo baza liboso na yo na ba oyo baza na scène na yo. Bah bonne chance pas na biso artiste la biso Beckham. Na petit mbote pas masala j'aime boda. Na bi ya lobby déjà tozana na Luanda. Honorable Jaja Mutwale et pas Maninda la 5 étoiles et pas Wilson le Fintif Lutonadio. Na polo Patrick Beckham. Tozala bon artiste quoi. Tozali bena awa. Ya Black à Luanda, staff bena Patrick Beckham Luanda, tozali la héros la Tambezi. Tosepela pour artiste la biso tozana elongo. Che musique kitoko makasi. Tozana pour artiste la biso, musique etambula bien, tozana etina mutema, tila suka tsali fobo, tozana e. Bamote la ngai ekeli boso ba mascara mavangu masala ngai yo yebi. Tozana kasa Luanda, mais yo yebi. Bato so ba yebi ngai. Ezele kitoko makasi, tozaka a pour nous soutenir Patrick quoi. Yo kele ya kitoko, babeke ya kitoko makasi wa cheti ambezi. Na rolo bakara, France continuer kosala musala kitoko zosala. Osepesa biso ba Congolais na biso bangolais. Ana ngolais so panzaka na ngolais te mais e panza na mboka mobimba. Partout au Congolais ça musique komaka. Ndenge yepe ça partout. Yango na pese force, ainsi que ça continuer kosala zosala. Ezaka pona biso te mais pona mwandi mobimba. Santé bien ko le kabato ko bana poto. Santé ça bien ko le kabato bana poto. Pour ambiance aux journal lelo na poto zanonde. Merci Milezawa. Patrick Beckham dans notre barbecue Patrick Beckham il y a solution à kangi papa dans ba plan boyaya. Est-ce que ça là wapi ya? On le la plein oh mais bato bazo le ba plein oh et ça pour bar oh ya ti ambeze bato ba kotaka na bango déjà. Ya. Te ya fourmi la ndara plus suka les ali te ya. Boira suka le mona ba fourmi ba e bon ça les belé. Donc veut dire to ye ah biso yo to za pour Patrick Beckham l'aide du maître, l'honneur de la musique congolaise. Bon, solution, hein, musique, moi, est à partout. Mais ben, on a des bouchons qui ont fini, soit vendu, on a ma musique à solution. Moi, on a une année, papa. On a ma musique à solution. Moi, on a mon cœur, on a une sorte de thème, on a ma musique à solution. Bon, on a mon colo, on a clip dans la qualité. La qualité, image, tokos, et ça, on a à Paris. Patrick Beckham, l'honneur de la musique congolaise. Mouta leki a été. Donc, mouta leki a été. Donc, c'est pas ta mara. Alors, tu as couche, on ou mara Patrick Beckham à l'équipe, papa. Il y a du lorapo. Il y a un mouta mara, ma musique, tu vas comprendre. Et ça, tu vois, ni un mana, ma musique, on va me là. Oh, ma musique, on va me donner l'autre. Nani. Olinga na tanga kombo. Il y a fula yu matin, on va fula yu matin. Aïe ma musique de Rome Tolé la comprendre ma moyen matin donc pour même dans le malam on va prendre Patrick Beckham artiste là on a linga ming ba follow trop de love pour toi place au sali papa ça musala kitoko mon solo allons on sala ye fi à 1m70 boulangera ba basket mutala ça ba star ye donc on a Patrick Beckham ba bravo Naomi mon solo aéroport na niveau qui chasse li kosa nanga donc mon solo place au sali yo mo to loba ngo Patrick Beckham akanga no nji entre qui muta kanga yango bon ana kata tanga uti Benfica car c'est la libana attend mboutia chez ane nera pour la Patrick Beckham bon barbecue l'équipe bien et l'équipe vraiment bien va travailler to lié to meli dans solution dans somme solution kangi Luanda c'est bien solution donc moi été et bimi les quand bimi les kangi maman Luanda imala moko donc et petit bien donc Beckham pena akuye chapeau donc beto ça la musala malam donc to sepeli
Kimbangu te Luanda mobimba. Angola mobimba. Eza Beckham. Angola mobimba Beckham akangi. Donc atola lezo lota Beckham na Beckham. Donc suka. Onga pour Beckham eza ke to sepeli na musala. Donc nega to na domo to sepeli donc to continuer à boy. Donc biso ba maman ba fille to za pona yo donc. Donc babi lay toujours donc solution ebima mais vidéo ebimi kala minute. Donc les sorties officielles il y a solution donc et kangi Luanda na mukete. Et kangi pena Luanda pena blende. Solution se pena ngo. Eh, là di basket. Nico na ngo Beckham. Ah non mais ça mon artiste Salib Ebele on devient Manzomi donc dans les lives à trop ça qui toko ba chanter sur les lieux à trop to zero kana Luanda. Babeki kitoko Angola fimbu na ndenga ba jeté na nini pour solution ekangi makamu le to vandi boye solution ebeta ekangi makamu nyoso ndenge to aboye ba okokate na bayuma ba okokate na bité so ba oleka wapi o ngande na apese la champion Gino Luanda tout Luanda na maboko yeyo solution ekangi ebeta na ndenga bajete o Beckham makambo oyo tokeka boye fimbu na fimbu bakoka te babana solution ekangi makambo nyonso wana bafana Beckham nde bazoloba papa loba o Remi Tamba DiCaprio pantaka Luanda na micho 4 yo pe patacle pantaka Luanda ça ba fêter kini ba fêter na Luanda so 4 etaba batu nyonso baza ba sepeta ba plein boye na sima passer partout jiga le mbata be Nico Kalemka formateur azalara toujours président yoka leader style na biso yoka makambo eza Luanda makambo eza ba première base ne yango yo 4 étapes bouffé awa il y a rien à dire parce que fonctionnement ça natalaki na ba 15 na ba 16h 500 vies na nicho na invité sur combien de vies donc voilà quoi donc il y a rien à dire hein. De ma part David Beckham soumise na yo kaka wana komi kitsa wana épouse les choses parce que na ba 16 ans na mona 500 vies na l'air on a évité sur combien de vies donc il y a rien à dire hein. De ma part vraiment aucun mot to yo qui vraiment solution moko et donc solution quand on dit solution a dit solution maramunions musique inter de la bonne musique donc on est là donc bon ngana linga zaka akana alinga ko répéter o to benga teka face yel ngana o teka face ne ba yo ka ende à continuer chemin on a koyoka yé et ça a bien hein ingénieur d'ora donc voilà quoi jamais Beckham akangi Angola mobimba po Beckham azo fiakola azo fiakola nani Beckham makambo afiakola nani ko yebi yo mdozoloba toloba mingi te me yo yebi ke Beckham azo fiakola bongo le banyo wa pona Beckham ai babi Beckham yo de makambo donc continue pour ça musala kitoko makambo nyosu gu lelo eza lelo pena tozu solution ya artiste congolais oyo apesi défaut na bafle na Afrique pe awa na Angola Patrick Beckham continue ndenge ozokende respect idéologie musique yo beti obwaki ni jeton lokola bato misusu nde babwaraki nzambe merci okomisi biso soki ngaki ngandi président liboso bakingandi c'est faux sala kaka ndo zali respect belé musique école Filanova ndenge Fabio abanda A B C na Z ni mabe o momona le chancelier ya makila donc mozo mo ba fa Beckham la Luanda parmi ba fa biso mo tozana on comprend to bunelaka Beckham po debi ke fa papa la biso doit le chancelier donc to bunelaka Beckham na toutes les façons mais ya mingi zaka arrêté to c'est un artiste na biso a évolué belé na boulot na e po to ça dit que ndé biso na Luanda wa oma soki les amis de Beckham de Patrick Beckham Luanda biso on comprend biso no bongo na chancelier makila on comprend mingo lo bezate mais il faut Beckham o asali et c'est bien a évolué plus
mpe asalela makasi oyo eleki oyo. Bonsoir à Patrick Bekam, l'aide maître. Donc, on a pas Johnson Penez. Donc, on a courage à toi, mon boss, courage à toi, mon président Patrick Bekam. Donc, continue toujours dans l'âme et la bisoka, la bisoka de l'âme et l'on a briqué. Donc, tout le temps, c'était ma briqué, briqué n'est ma cam. Ton numéro est à ma décision, tu auras un briqué. Et alors, bébé, là, t'es briqué ma cam. Villageois, la carte village Mbezi. Yo villageois, mais la carte village Mbezi, place mon Patrick Bekam, l'aide maître. Pour une solution, tu vas passer mon malelo biso yo. Les du maître, Kanisa Rada biso na musique, ça la bien. Merci na boulot, nous on sala. Boulot pendezo qui n'est bien, ma omnia sou. Continuez boy, nzama pambola ba sao ezangi. Chabu bae. Je profite de l'occasion et on peut s'amoter. Na Joël Mola, Sizo Moma, DJ Derek Standard, DJ Igor. Sans oublier Babi mon vieux Mandolé à Cholo, donc Bambo Tebele, Charade et moi-même Fiston Manjomi Ferrari. Donc gros bisous, Naomi mon solo, aéroport. Moi c'est la grande qui n'a karaté, donc consommer la chance, l'année à m'inquiéter, voilà. David Wembe, na présence pour moi, il n'y a pas tout chical. Donc Baramuto et Salamine Lelo. Par déroulement barbecue, organisation il y a barbecue, Kolia Komela. Maramunio et Salamine Lelo na Luanda. On a Patrick Bekam, moi mon ballon Moutasalia. Pas tout chical, bonheur. Montu bonheur, David Wembe. Bonne santé. Santé super bien, Nega Yolingara. Lelo, les alliés qui sont sortis officiels, il y a clip, il y a solution. Mais, yo, aux arana Luanda awa, on salue par tous les moyens, bon c'est l'ango barbecue, na niveau yo. Pourquoi? Bon, merci infiniment David Wembe, Molobeli Monene et Mboka Oyo. Patrick Bekam, Aza artiste à Monene, Patrick Bekam, Aza très talentueux. Et l'autre autre, ça a marché. Et les gars inapercité. Patrick Bekam, c'est un talentueux, c'est un grand. En a public, il y a Monene dans le monde, il est partout dans le monde. Solution est bimé déjà en audio. Ton clip dans le bimi, il faut organiser barbecue pour Bandego Nyonso. Bazala toujours au courant que non. Là, il mettre à bois qui filme. Pour clip à solution, non mais on clip filme. Là, il mettre à tourner. C'est la filme, et la clip mais la filme. Filmé, on a filmé. Et ouais mais Patrick Bekam Azando qui na Musala. Bekam a diable a tourné filmé. Il y a solution. Donc, à tiki ma collègue n'est tout musika. Pour ma collègue n'est tout. Moi, je tourne clip, na qualité à clip, il y a film à solution. Franchement. Ah, pas tout égal. Eh, ouais, mais Azate, Lady Maître Aza mystérieux. Patrick Bekam Aza mystérieux dans le Sayo, Asali Moussala Moko impeccable, Moussala Moko donc la dimension Moko na bien dans le bandeni. Donc Aza sans concurrent, génération na ye lay à numéro 1. Na Moussala na Makamutu. Aza artiste complet à Yemba Kaboura Rapinak. Et en plus, là, il met Aza musicien et chanteur. Les amis Missoussou, Aza musicien, ma chanteur. Donc voilà. Aba Ebele, un musicien, ma chanteur. Parce que Ebele, ma collègue Ebele, un musicien, ma chanteur. Et Ebele, donc Aza un musicien, ma chanteur. Mais sur là, il met Aza musicien, chanteur. Barbecue, le Guinée. Et Liwa. Luanda tombé, Luanda par terre. Prévenez David Wembe, Yomo a témoin oculaire. Au moni Makamo et l'équipe. Donc, Babeta va concert, mais Barbeka Patrick Bekam Nangola Luanda et l'équipe va concert dans Barona chez eux. Là, il met ça, il plaît à craquer le Kolaza à Mazate. Mais pas de le bagage qui mangoné et commandé à Patrick Bekam. Donc, à Kimbango. Comment on a bien Simbaka na Kimbango. Est-ce que retirada est ça Kimbango? Retirada na Kazengi ça Kimbango. Retirada na Petrangol. To buka borwana. To buka borwana et Thomas na rythme Patrick Bekam. Ba les vision ba kota ba niko kai ba kota ba dego ba bateri ba kota berite mvoma ba kombo ya mboko ba kota to buka retirada. Eza Petrangol za Kazenga. Jour la chasse de bima to buka to dilu. Eza Kimbango eza palanga non. Bekam aza tout loin dans le bango de cabine kunene. C'est Patrick Bekam. Section Patrick Bekam na nini? Na Musala. Au moins nous avons solution. Et à la valeur de l'album na bango. Pe
Wembe solution ya na valeur l'album na bango au continue na nini pembe ngwana monde public tout bazolo belango solution ya na valeur l'album na bango babimisi l'album ezo kana tezo tetate banani wana banani babimisa album yo wana te mais ba collègue Beckham na ba 3 semaines 1 mois passé ba to ko ba plan terrain ezo beta api yo oh papa natanga zu kombo ngala natanga kombo Beckham Lady Maître wale ki bango tout non Patrick Beckham coup de chapeau Lady Maître ngana benga yo les sauveurs de la musique congolaise, la machine de la musique congolaise, Patrick Beckham, les chanteurs mystérieux, Lady Maître, Oleki Bango, tout na Roemba. La génération na yo, mon Kwazate, aux artistes très complets. Donc Lady Maître, Kende Liboso, Barbeki Alelo, David Wembeyo, section musique Nick Cheta, David Wembeyo, témoin oculaire, Barbeki Cheyou. Na début février, na mona ba fiche mo est au concert. Mais na limite ba ça la plein. Oh Barbeki a Patrick Beckham ça, ba ça la ngoté. Ba ça la ngoté. Donc Lady Maître Diable. Angola tombé loin de tomber Patrick Beckham. Non. Peuple c'est là yo. Lady Maître Kelly Bosso coup de chapeau Musalo Sali, Oche Bar Likolo Makas. Donc bango tout, bana sei. Bazo yemba mais bazo yemba te. Lady Maître on doit prendre bango, il faut que on l'école la musique. Baya koyeko la musique et pas non Patrick Beckham. Vraiment Nikonkai, les formateurs de boss. Vraiment OYOP Asali ke makambo les kabo sponsor officiel na biso ya événement au Nikonkai, les formateurs de boss. Kalamingité, Lady Maître azo immortalisé yé. Donc Nikonkai va monter belé. Diego Bateri Grand Liboulou, et retient voix match congolaise. Dollar Mpoutou, Star Akondo, Poche Nzambe. Dollar Mpoutou, Bambote Nayo, JZA Production. Les amis de Patrick Beckham du monde entier. Donc Bambote Nabino Nyonso, Maître le Petit, Asali Sécurité Kitoko, Makamutu Pepele, Tiambe Sipe, Cadre Kitoko. En tout cas, ça va. Les bino, côté bino bateau. Lelo la lundi bar moko de l'Angola lundi ça lâché lokuta ti ambesi ku pona ye ti ambesi za makambo yem da côté bino bat aza makambo pona samedi dimanche ye mo linga to la barbecue samedi ou dimanche na boya ki on a il faut lundi jour oyo babare za polele poto tondisa yango le to lundi plein à craquer le roi concert mais concerté le roi Patrick Beckham mazawa te donc les maîtres on l'équipe bango tout surtout ba mise tout balongwa fila nova basala ba orchestre na bango Patrick Beckham l'équipe bango nyonso na musala sauf mututé Olivier Akiala yo lingaka boye métier ta section musique bino bolingaka boye Maître Merlin encadrement toujours bino bolingaka boye mais tu noir kikita na niveau ya Brésil wana bino bolingaka boye Maître Yugo na kati ya Brésil yo lingaka boye Trésor Bakala Bakalos bino bolingaka boye section musique bolingaka Jires Peugeot na kati ya mikili wana Dora Lelix Mabungu Rigo Kiyama boze belle section musique mobimba voilà tolela bino trop Yves Ngoma Yves Aradia section Yves Ngoma merci beaucoup mon frère Batoutou na section musique wana Dora Lelix Jocelyne Yambrigi tous les frères de la Hawana Liverpool Sega Gidiba on est ensemble avec vous merci beaucoup na Batoutou accompagné déroulement ya barbecue ya Patrick Beckham na kata Luanda pour indépendance à la radio sentir venaga oui Patrick Beckham mon pépé comme ya ba fan ya Patrick Beckham comme à la présente devant scène devant ma réunion sur pour indépendance à la Patrick Beckham comme ça print na niveau ba fan na mboka merci courage artiste pour indépendance de Lingi on est ensemble avec vous bino tout pour comprendre mission David Wembe junto ngala bino tous ensemble ciao.